www.potonapoto www.potonapoto. Merci qu'on a la hauteur ba démarche na maman livre lembe na ba within moleka na ba Zakari baba baswe na koti ba papier na nga na ba confrère na bino ba noli to na ba on ki na sai ba makam na ngai na zo zela ba pesa nga réponse mais yaro na bino sala remaniement na lingi lisu makambu ya saper oyate o l'accela manga na yebi yote o Gims na zo yebisa yo za deuxième fois na bino tonton mutazo loba neve na zo loba no ko zo ba saper lisu te po ba bima ba clip ba otake tonton na yo donc na modoro tchapa oferi na yebisa ki ko zo te o aza saper te ko zo ete akota na clip www.potonapoto. biso lelo toye nango na stratégie mususu naza petit oyo na landai ba vie wana lelo ba vie wana masolo ba osala te nga na osukisa ngo neti ngati bato bakamwaka chipoi bayebi papa mama mbaloba na nga suka te so bamoni image ya chipoi bamona papa mba yebisa nga litoi bardi le osayebi responsable matonge po nini na sap chipoi ezala po ba réclamer au roi po ba mema yo na chipoi mais nyakos ba mema na chipoi te yo ba memi mais nga ba memi nga chipoi na préfecture ya Brazzaville naza reconnu partout dans le monde na signal livre d'or na préfecture ya Brazzaville nde naza bona mema na www.potonapoto. omoni ça peut faut être responsable. Leto bande makambo, c'est nous qui a créé mondo ya YouTube to koti ba musicien ba te belé ba yoko inonde mboka ya YouTube. Ba komo ya suna ba sénité na bango. Mais biso leto ya kinango, j'ai montré des fiches de paye. Ya musala, j'ai montré aussi des relevés bancaires. Ya bana. Na lakisa pavillon awa. Là na loba na bango ke jour na okende kin. Na ko lakisa ndaku na nga ya kin. Batu ba mona kiango, netika ba saper ba zara batu lukuta na lakisa ndaku. Dans ma campagne, précisément dans ma campagne, Jordan Jayebi. www.potonapoto. www.potonapoto. Mbote nous allons l'ami Dombo, journaliste et Saint-Esprit, nous toujours match qui tokomosi avec les meilleurs sites www.potonapoto. Nous avons toujours bazo pour la même bazo nimaté, vitesse à danger babi colo, tout en mode faté avec les meilleurs caméramans, les meilleurs réalisateurs, Jingle Boys babi. Taille de magie de Paris à Jingle Balobi. Donc on a porté la beauté confirmé le nez de ça va beauté image de Paris pour qu'il est nima. Le lopé le lo to que na manga na Jingle. Les tailles de magie de Paris Balobi le lo na bogoyo kango. Tout le bagana biso te boulot belé Balobi. Boning ngezala kaka ya Jingle. Merci beaucoup. Yom ta simba image le lo auto na no patron ya basaper. Patron ya basaper. C'est partout kapangala. Oh bena le lo ki a utikin. Il y a des gens qui ont un braza, il y a des braza, il y a des sapeurs qui ont un braza. Il y a des gens qui ont un de retour à Paris. Partout à Pangala. Tous les paiements de pouces en Solana, partout à Pangala. Arena Gosala, Nini, Nakin. Ma Solana, vous avez bon la Nini. Car la micro, on a la caméra, on a la jingle. Tu vois, bandé, tu reçois partout à Pangala, n'est-ce pas défendre. Il y a la jingle, Poussanaka, tout à partout à sapeur, partout à Pangala. Yo pembe na nga na gauche na nga boni partout kapanga bien Moussa na Nzambe boni nzoto qui bien Moussa na Nzambe patron ba saper ah oui todo sala kaka de okana na Nzambe voilà partout kapanga la to moni nzoto ta forme to mona kio dernièrement la festival la Brazza voilà papa wimba akufa zaki na Brazza appelle le lot tout comme susu o utikishasa même ça biso bena bato bato talo ba partout kapanga la Bobabi, parce que père bakenda raté pour dans la mbongo te okende kin. Mais le bato kapanga la utikin. Parce que bato okende kin, même si bakenda rakini te. Mais toye basuko bato kapanga la. Akenda kin pona nini? Akenda ko sala ni babi ba mbala na mbongo te okende kin. Mais to comprendre tout le monde bato kapanga la kenda kin. Bato banga ça so bit non na chassa ya voyage de pona ni. Moussa na Nzambe omoni biso to ba artiste. En plus naza icône. Nga voyage tout ezara na beat nakendaki manifestation ya fiette ya vie na biso Serge Kaembe il y a 3 jours tokenda ba Youssoufa ba vie na biso ba Sarcero ba Omba o abetara pona viva tokenda petit beaucoup là toaki ba Jibe ba Fabrigas ba Mama Chala côté ba saper ezaki nga icône na ba petit na biso ya Léopard de la Sap na ba ndeko na biso ya Brazzaville ba Mediala na ba Ivoirien les éléphants de Côte d'Ivoire
toyaki na bango mpona manifestation ya hommage ya papa Wemba ya 3 jours na GB. Voilà. Patuka Pangala, tango babengaka yo bongo na représenter basaper partout. Partout bazaka na pane sur babi yo na France na Paris. Donc nous représenter basaper. Yo moko santaka ndenge nini. Bon moni responsabilité oyo papa Wemba tikelinga eza munene mingi musaya na Nzambe. Omoni saper alinga soumission te mais na une stratégie ya nga moko na mikitisa pona na yeba ndenge collaborer na basaper ya poto na oyo ya Kin. J'espère que bomona Moussa na sali na Kin. Moni Moussa ba image ezali ko. Ah oui, ba petit baza content na tikeli ba pièce na ba catalogue. Oh siko tozo présenter catalogue 2017. Poto songit. Garde-robe déjà ils a détruit. Bardi le usaye bientôt meta yaka to agino na Kin yaka baba na poto ba mono keto songi. Oh za poto na poto. Mais de chaleur boni. Bien. Boni Kin to mona go na Kin. Moya Kin ah. Quand on monaki à kermesse poto na poto frappe à danser frappe au sera na mabe yangia ma chauffa qui podium jour wana to aki show la Claudine Kinois to aki show donc Kin et l'équipe ya makasi to kino sala makambo na biso makambo to sali to kolo bango te parce que c'est bandeli mais to kolo bango na suka ndé ba to comprendre ndé pas vraiment yo ndenge ozana okozwanga côté kuna sozinga côté kuna ela osepela parce que a ozwanga awa est-ce que nana ba master moko na kopesa bango mbote pesa bango mbote na pesi mbote na MP12 na musika na pesi mbote na maître Daguerre Binkumu na pesi mbote na master tout les Didi original Kips zwa mbote. Derrière, tout le monde partout à Pangala, tout le monde qui met des chaleurs, tout le monde qui opé, na Kin. Mais partout Pangala, on a vu ça rabango que ça perd au bout de yebi, au bout de mon aba palin. C'est partout à Pangala, au bout de yebi tout le monde aba palin. Mais le lot partout à Pangala, tant que le lot batia kabino l'arrangement que non ça perd, le rendre à bien té, le rendre voiture à bien té. Parce que beaucoup la rabino, yo tango ka message mais ba mon la ki partout à Pangala, oke ba Braza, oke ba Richard ça ba fait pas amener ba beng ça. Tant que la mamba bongo tant que yo pe ça pose na kata mama omoyo ka ngonde omoni l'ami Dovo moto na Nzambe oto ana poto ba kosa ngote vrai poto ya de Paris ba tutu ba yebi omole ba finga biso je suis désolé ata ba misepe ba finga la bango mais lelo toye ko montrer que c'est nous qui a créé les musiciens là lelo ba petit ba comprendre en Afrique message à sa père ça pesa notre premier message na biso. On a aussi maintenant question notée. Premier message de César que toya na mboko poto kamwa mundele te. Poto lakisa to démontrer mundele que mambo ya salara. Biso pe to capable ya osala ngo pona rolongo la esprit ya esclavagisme na mutu ya noir. Premier message à ça. Deuxième, oh ya réponse à Ezanine. Omoni ça peut faut être responsable. Leto bande makambo, c'est nous qui a créé Mondo ya YouTube to koti ba musicien ba te belé ba yoko inonde mboka ya YouTube. Ba romo ya suna ba sénité na bango. Mais biso leto ya kinango, j'ai montré des fiches de paye. Ya musala, j'ai montré aussi des relevés bancaires. Ya bana. Na lakisa pavillon awa. Là na loba na bango ke jour na okende Kin. Na ko lakisa ndaku na nga ya Kin. Batu ba mona kiango, netika ba saper ba zara batu alukuta na lakisa ndaku. Dans ma campagne, précisément dans ma campagne, Jordan Jayebi, mais aboyé, tout ça pour nous démontrer comme jamais. Pour pas mon valeur ya sapeur, pour papa mba benganga valeur partout ka Pangala. Mais ce que combo, il faut que ça lango. Le ba petit ba oya alingi combo, alingi ba yemba mais zo pouvete. Alingi ba lata, mais o koka makambango, l'ami Dovo, mambo bandi ozo ba te belé, mambo eza pasi, ba bengana ba tu poanini. Po yo ozo asime na ndakute ozo asime mama te siko yebisanga OK sombe lamba cher mama ni nanga olinga ndengwana aba obengana mbala moko mais biso comme eza religion na biso to banda yango banda bo mwana ti tozo kola lelo ba vie na biso baza fier na biso neti ba modogo tsafa ofere ba ri papa ki tata ba mambu kerodiare ba vie na biso ba champion kapanga pour la nini ba ba saki lignée biso lelo to ye nango na stratégie mususu naza petit oyo na landai ba vie wana lelo ba vie wana masolo ba osala te ngala osuki sango neti ngati bato bakamwaka tipoi ba yebi papa mba mambalo ba na nga suka te so ba moni image ya tipoi ba mona papa mba yebisanga litoi bardi le osa yebi responsable matonge po nini na sap tipoi ezala po ba réclamer au roi
po bamema yo na Chipoi. Mais Niakos bamema yo na Chipoi te. Yo bamemi. Mais nga bamemi nga na Chipoi na préfecture ya Brazzaville. Naza reconnu partout dans le monde, na signé livre d'or na préfecture ya Brazzaville. Nde naza bona mema nazo sa remaniement ya basaper. Tozana Nikens, nazu de Nikens. Tozana Nikens. Tozana Nikens, tozana Nzongo, tozana Lidenzo. Nazo zo basaper ko défendre pendant na ba pièce. Sans basénité, sans nini, sans rancune. Pour toligi sou ba jeté que oye ko finga batu po ba yeba yo. Basi ba yebi bango nde bango balingaki. Babimi pe basima ba papa wemba mais biso to sai ba chemin na biso mo batu bayebi ke mutu to boire nga bi ke oza saper là mona pièce ye mo boire nga malembe lelo saper akoma ayepa mise apesi mo loko po babwaka e tangela asali lelo ba saper belé ba kenda na bango mais nga lelo na lakisi ndaku na nga ya kid batu tout ba saper tout bango mo lakisa bandaku bango kaba pe bilamba bango mo expliquer pe makambo ndenge sape zalaka bango lakisa pe buku. Et ça, c'est bien. Mais ça, j'ai commis. Ça, j'ai commis et ça, lui, mais partout Kapanga là. Nous va s'appeler Moussou. Baute Kobumanawa, Marambuya, Mouchino, Nayoji. Mora Lobike, Nagolata, Mouchino, vous avez la maille moins chère. Na yebite mais partout Kapanga la mono télémina ba livre d'or ningo mozoloba ya Mouchino yebisa biso Mouchino na Yoji. Et la manino ça coûte cher. Oboni elamba eza cherté elamba eza na kudei na yo na tisi mais ce que vitesse to koma ngo lelo et comme catalogue donc rola ta no cher mais c'est ça na année oyote o eza 2016 so eza na ya jingle la soda atome ta chaber ayebi to di jour ayebi prince moni soko beti na ndenge bible zate donc aux offres passer pour oza mosala na nzambe mais lelo siko nga na yo bimisa ba couturier nyonso ya biso na tunnel po eza tokoyama est-ce que oyebi ya tokoyama eza aimoni yo atimbeli yo zongo papa zwa Jordan Chayebi loko eza aimoni yo tala misu na ye amona bango bien azomona tous les faux sapeurs wana moni sapeur aimiliaka grifite biso toyaki na yoti na baservo sinyakosa bamodogo bapeti baye kointegre yango na ye na Dolce Gabbana bapeti baintegre toye na Moschino bamasa mosusu babandaki yango mpe eya problème te lata nde ebongisa yo koya te oloba o wana eza mweshe o wana eza boye sa peza te ke ngai naleka yo sa peza ke nabete eloko ekezwa yo nde motu nyonso bazotala biso babi patuka pangala alataka bien ya sombaka patuka pangala ndenge toyetambola message na Paris oyo basaper bakoma koza bilamba patuka pangala aza boye patuka pangala apesanga nano livre oyo bible oyo yaki nango mpa tailleur moko boye abeta kaka boye patuka pangala apesanga elamba oyo nalata ake nango basaleli kaka le même elamba mais yebisa biso etake yo saper makambo mosusu toyebi ke yo mpe fe komelako na matoi est-ce que basaper mosusu baza mpe batongisaka bilamba ou pas? Bon, et ça dépend ida mutu toro privé ida mutu te. Jordan Fossé Kayebi. Biso to bandi mambo banda kala. O net eza mode à l'avance. Au moins na l'action série ne bateka relamba. O eza code elamba. Eza mode à l'avance. Au moins 2018. Eza mode à l'avance. Toi en 2016 o eza 2018. Donc eza mode à l'avance. Oti mano pe catalogue boye. O tira no mona pe lamba na magazette. Mais ce que le roi bango baza na confiance en biso. Basaper biso mto bimsa couturier omote mikolo to simbi Moschino batu ba mo critiquer Moschino ndeto yaki na disque correct batu pe ba critiquer rango oeza moins cher mena jean na disque correct so OK na disque yo mo mona ke pas moins de 1500 €. Mais congolais ayaka ka ko humilier eloko muninga sali mais pona ozongela la question na yo omoni ba saper rebelle o ba ki na vitesse lelo ba komi ko tongisa poani ayebi na ye le contre le pour ya sapute yazo memango na nenga vitesse ayebana mais amamba mbongo foza noble yango zo mona ke tokomi ko laksa siko nde bandaku na bakar po bato bamona siko ke saper nde avivaka po to apena ba momi to apena ba petit avenir pe po totalaka lelo pe biso to lande ba modogo to lande ba cerveau sinyakos to lande ba papa wemba ba vieux kese mais lelo siko génération pe zo landa biso na sima siko yo bandolo baka mensonge siwa ngai souci na ngai yaki boy na kocha sap pa na biso na critique congolais chez nous parce que mambo to kinda ça na sefa la papa wemba
ekotaki na culture congolais à Brazzaville. Mais sikoyo nga na utaki ba démarche na maman Olive Lembe na ba Wivine Moleka na ba Zakari Baba Baswe na koti ba papier na nga na ba confrère na bino ba Noli to na ba on ki na sai ba makam na ngai nazo zela ba pesa nga réponse mais yango na bino osala remaniement na lingi lisu makambu ya saper oyate o l'accela manga na yebi yote o Gims nazo yebisa yo za deuxième fois na bino tonton mutazo loba neve nazo loba no kozwa ba saper lisu te po ba bima ba clip ba otake tonton na yo donc na modogo tchapa oferi na yebisa ki kozwa te o aza saper te kozwa te akota na clip neti wera osala 7e jour de la semaine basa featuring na Gims na obaki ke nga moko na osala remaniement ya ba saper o aza saper te koya na yo na clip wana te ya featuring ya wera na Gims. Voilà, merci à la saper te ayat. Ça veut dire que ba o yo poni ne bazan baba saper. Nazo sala 10 na lobaki yango déjà là na hotel Brazza. Papa mbazaki nanu. Na obaki so papa mbazate ngam na omema makam nanga. Na obaki pe na ye na cop. Parce que saper ezapé art d'esprit. Batule ba koma mona ka ke saper a le roi comédie, saper a la comédie te. Saper faut être noble. Yango zo mo atoye na ba montre ba Rolex bana oya toya nango. Mutu moya ya nango azate parce que Rolex ça pèse lourd. Oya nango ndenyo za lo chochote. Faut appeler le chocho na poche mais la paix moi champagne moi whisky. Tara Bardi le Sazawana, Jordan Jose Kazali. Batou kapanga la ba mais bino ba saper ba melisara bino ba le sarabino ga. Te saper aza roi musicien te. Saper aza noble. Le ba saper wana za gigolo ou bien zali ba benga ba pacha na kini to yo ka kombo mo bo pacha za piske gigolo. Merci beaucoup Patou Kapanga la ngala tunure logo moko o lelo oyo ndenge yo bio papa Wemba banu ya papa Wemba oyo yebaki lelo oyo Nikes bayaka na trésor ngando balaki batu ya équipe moko mais lelo trésor ngando na Nikes bayaka ezoko komi mona ba guerre moko na ba tirement moko boy wana mais tant yo mona itaki les deux ba komi ko potana bango mi balé mais conseil ni européen na bango te na sola ki na Nikes na sola pe na ngando na baki toza bato to edikaka mas fo oyeba eloko ni yo oloba na media omo eloko tozo comprendre te lelo komi na virus na biso ba congolais toloba ta po balanda biso omoni congolais totika pe mutema mabe so ninga sali mo eloko moko boye betela pe maboko so oyebi no ngote le boza pe ensemble toza pe na ba secret ezate ke nga pe na za saint ou bien na moto na nzambe neti yo na pe na mabe na nga baninga mpe musu totamboka ba apena mabe na bango mais faut koyeba kobombaka ndeko na yo ata bobebani ndenge ni mpo bozaka bacongolais lelo po te komi na kebakeba le tozonga siko tozonga esika moko ça sert à rien tobunda mpo na elamba yango mona tasala no baémission ebele nalobaka ke couvre mpe koya babiloko ekebima vielanga Guy Gérard okomprendre makambo yango ndenge ezalaka masolo yango ebetamaka bongo na explikaka bango bien avant ke ekeya boye ekozala bonde cerveau sinyakos alobaka ke poto ekoma kasangulu mais lelo tokomomona mutu musuma musu esalama na poto te bato bakomosala yango mpo na nini état d'esprit eza te bilamba eza diabulu bilamba ozomona badiabulu ndenge basalaka yango batieki ndoki na bango yango tolobaka toujours comportement état d'esprit so esprit no eza moke okobunda okobebisa vi na yo bakozokisa yo mpela mosu okoda ye pamba mpo oza na état esprit moke. Voilà, merci beaucoup Patou Kapanga t'as des films ok mais au conseil pour battre le oh battre la rabino badora moi le roman pas ah t'es là t'as qui be simba qui maintenant ba mon la rabino bo finga na rabo soana et ba ça rabo mais conseil nous peut ça na bateau au batala qui bango au balemba qui au balé peut-être bon moi il meurt mera bien té quoi mais je peux ça na bateau non soir bolimbisa ba saper na ngai bolimbisa ba collègue na ngai bolimbisa ba massa obonde to sala musala oyo eza complexité to somba bilamba place bastar basamba sombaka so kokino makambo wana te luka mamno mso sala parce que mambo eza pasi yango na sisaka ke eza pasi ya makambo yebimisa bambongo ebele na mbongo wana lero zo asime vie famille te yango bota désordre mais eloko kaka nazo loba na ba saper oyo amoni ki aza capable ya défendre aya sarankine poto boma ba je oyo poto soldat na vie modogo ondimi ke Nikes na modogo bakosola basololi parce que na bomaki déjà bisi vie yo to tika na yo moko mwana suka liaka mingi na soli na ba ri papa kitata na soli na ba egeto ye na bi ya religion na biso kitendi to linga teke batu ba diembelango o comprendre yango siko na osa ba démarche wana tout
tokende sefa elongo po todefendre cause après tokezwa Abidjan place papa yemba kufaka. Merci beaucoup, mon message nous a souka pour na basaper tout baza nous toromi au rabaser papa Wemba lokola papa Wemba ya basaper c'est partout kapangala ndenge na minute rôle ya do sala ngala papa Wemba ya basaper c'est partout kapangala partout na basaper congolais awa na kat na Paris. Mon message à souka ni roloba message à souka to tia na se basaper eza religion na biso bato ya religion moko babundaka te. Napesaki exemple là na Kenya na kin bapetio bafinga na bino main napesa bango bateni na po finga ba bien na bino te pona toza tokobunda nini moko biso touta poto toroya en plus parler wana ma campagne na chango pona batu ba uta na esa mama livre bacha ordre national na liboso parler na ma campagne wana po batu tout touta ba poto neti ba Loris ba duba nzebi na momi na emer na biso Karakubu na Suisse susu Diego Belisha zawana na diedi benga 5 ans de silence na ni na Genève tozala massa biso star Kimusta azawana 10 à Genève là tozozonga kotoyo na lingite oyo ayebi makambo yango te aya kokotela biso na caféage po ba président ba ozela biso président Ouattara zela biso président Sassou zela biso. Merci beaucoup à Patuka Pangala. Merci moto la Nzambe. Voilà tout le monde sur la Patuka Pangala pe simbote na bienvenue au thème de maman Véro mère double ngasala ka sol ngina batonganda pour sol luka bienvenue au thème de maman Véro komona na pesi mbote na maître Nzonga balobi saf oyo kangi Paris chez Nzonga balobi na remo keno wana kiti toza wana chez Nzonga okoya okomela komona kase la tebe takawana na taba live na pesi mbote na batu nyonso ndenge za kaka batu tout bangaka la mine na pesi mbote na Jojo Ngonda Imene ya ba Imene ndenge za kaka toujours la petite moto na meilleur cameraman na ngai meilleur réalisateur na ngai Jingle Bros le meilleur de taille magique de Paris nepte chaleur d'autres comme Koloba ouais nani kama Koloba mamusu na bosana ki hein alobi hein on senga na l'état bato tout ba mitema mabe akocha bango na boloko te s'il te plaît vraiment bato mitema mabe l'état cha bango na boloko mais sans oublier maître Z na boki maître Z sans oublier everybody dans le monument Yannick Okenge namasananga Bardi Lois ya Tonino Fernando Chukelo Mboto Bokolaka merci aya nasepelaka na yo nasepelaka na émission na yo nalinga ngo mingi mais nalingi okende liboso comprendre hein merci beaucoup la modalité Amara Gouzem Masdodo Arombi Toga salon plan midi motena mama Bougit na bosanité balobi Godé Kimani ya Bayimani Godé Kimani la personne qui est dans Ngos Club Lila Nzambe tout le monde a la prochaine numéro babi Curtis Mayele ya mama Yele bureau Curtis Mayele la bonne sanité Curtis Mayele la bonne sanité de ngai moko babi fo chéri ndenge za la toujours mettre la taille magique mettre la taille magique ya balobi mono bena balobi sango na été foité comme on a bien mais on mutu mabe wapi donna cordon la poto to ka bongo to na prochain numéro ciao www.potonapoto